Bandeko na nga oyo bozomona oyo mall Kinshasa mall efungwami je crois ekozala ta mosusu ya Arish Jacques Tani mais esalingaka ya mawa parceke bomengo mboka bapaya bato baobénéficie nango oyo nyonso bokomona awa baindien na balibanais bango na bango. On croirait à Beyrouth ou dans New Delhi, mais nous sommes en pleine Kinshasa. Au monde, il y a des Émiratis côté tout le monde visiter. Au monde, il y a des baza tellement belé ba étranger, mais bango moko banginda na mboka na bango. Yango ba étranger ba ya kusala. Bango ba soufakate na mboka na bango. Mais ici, donc, nous sommes tellement envahis, regarde-moi ça. Bon, na bino moko na vidéo oyo. Bon, l'état gauche, bon mata. Bango na bango. Ils sont partout, regardez-moi ça. Nous sommes à Kinshasa. Donc, bozomona, nous sommes à Kinshasa. Bango na bango. Kinshasa Mall oyo. Bango na bango. Ils sont... Donc, c'est... Voilà. Bana mboka baomona bomengo oyo nzamba pesa. Ekenda na oyo aboye bakonzi bazoprofite bakongolais oyo bakomprenaka te balobaka babi biso mpe toza na bamboka bato oui toza na bamboka bato me bakolo mboka bango moko baprofitaka biso toya nde kose greffe na bomengo ya bakolo mboka. Regarde-moi ça, mais ici ce n'est pas le cas. Ici c'est juste que biso bana mboka toza kose retrouver te et que bapaya nde baya kosala babiloko yo. C'est triste pour moi, c'est triste. Donc na meyi kotiela bino yango po bomona que si to sali quelque chose te, mes amis, ekozala problème sérieux na avenir, hein? Ekozala problème sérieux na avenir. Donc chaque coin à toi na Kinshasa, mais tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi l'ambassade Oyomoni, il y a Inde, il y a Chine, au monde baza ba milliers de milliers, milongo batondi par jour. Regardez-moi ça. Parce que bao kine Kinshasa, Eldorado na bango yango wana. Eldorado ne profitaka na bana mboka aussi. Bana mboka biloko za ya bango, bango faut pas profiter na Eldorado wana et bato sikoyo boye. Tokoboya mutu te mokili koma mokili moko tokoboya mutu te. Donc bino boko vivre bana mboka il faut ba vivre bien. Mais tala ndenge bato oyo baza kosakana, mais c'est triste bandeko na ngai na tiela bino ka bomona. Donc na chaque coin bomona toza ici nous sommes en Kinshasa, ba libanais na ba indien bango na bango. Donc bazaka kotunga baza kozwa espace bazobotola bakartia sika siko balobi bakodéranger sute o bakobongisela bino te bakasa vubu banini. Regardez-moi ça. De bakobongisa te bakokire te jusqu'à ce que bokotekela bango wana bango bakotunga e boye siko kosombaka epa na bango boye kokotaka epa na bango politiki wana ndeza koanime. Bokomona bakomi lokola balingwala bakomi lokola bazona Kinshasa bokomona yango bino to na babarumbu. Donc eza kosouffrir na eloko oyo ke bakobongisa banzela te parce que bato lokwa gombe yango ezotonda déjà etondi presque. Allez, vous maintenant boza na choix te bokotekateka bandako wana e bango baye koprofite. Donc bozomona bino moko ngai esalinga pasi na sepeli batongi batima na Congo, oui. Kinshasa soki mall, oui, il n'y a pas de problème, mais oyo na omonawa ça dépasse même l'entendement. Donc je ne sais pas comprendre. Ici nous sommes en pleine Kinshasa, mais omona centre commercial oyo, donc bango na bango. So bomoni ba Congolais bomona moko bien mibale. Ezo lakisa ke ba Congolais bana bomona mbongo te. Et bango sikoyo basala biloko na bango et ils vivent bien na Kinshasa na mboka na biso.
Donc eloko il faut interpeller biso toyebake tozana bamboka bapaya mais jamais bapaya baprofitaka koleka bana mboka jamais bapaya baprofitaka jamais koleka bana mboka donc mboka eza ya biso mais apparemment eza mwa pasi eloko namoni awa nanga nalakisa bino yango mais bon qu'est-ce que vous voulez donc bango na bango ils sont partout et voilà c'est triste mais c'est comme ça. Est-ce qu'il faut accepter ça? Je ne sais pas. Regardez-moi ça. Bango na bango sont partout. Bazoya ba milliers des milliers par jour bao kita Kinshasa. Voilà, bango na bango. Donc c'est triste, mais voilà. Je crois que je vais m'arrêter par ici. Donc Salingara a passé, voilà. Donc vous voyez vous-même. Donc à chaque coin, donc voilà, le monde qui vient de s'ouvrir et bango na bango. Donc Congo, ba réalité en Bokango, yango wana, ou Félix Abeleli qui est à tout ça alingi bapaye abanyokola bana mbokati. La ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.